Salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend. Il y a RO vraiment. Bozali kolanda biso. En bilo nyonso. Oh, bolanda kabiso. Bo sepela na biso vraiment. Tous on a kaka pona koya kopesa bino ben information pona koya kolobela. O itali bastar na biso ka ande tulobaka vraiment. Ceux qui continuent la chaîne pour la première fois bandi kolanga. En tout cas, faut hésiter de vous abonner, hein, de cliquer sur la cloche des notifications pour que à chaque fois que vous avez cette émission vraiment et apparaître un écran na yo Hollanda biso directement la famille. Ou on a pesi vraiment famille libota balubi ma famille, hein, famille nanga on a pona famille nanga vraiment na zwa na kata YouTube na pesi bino bambote biscope bozwami na moni ba mama nanga ya famille libota bambote belé. Toki kuna musika topesi ye moko balobi bevi kandi la patrona balobi Poutine na bango mama kioma vraiment bambote bisika puis ozwami balobi toki musika kuna toki na film na biso vraiment balobi to zapete to kende ko consommer film na biso wana le totali 4e partie bandeko na ngai film na biso kende kitoko indécrottable, hein, film la biso na titre nango indécrottable vraiment belle vie azo beta en tout cas. Ouais, on dit ma belle vie vraiment en tout cas au cas moi parce que belle vie azo beta ba toro la ba film ezo cartonné en tout cas mto boya ngo vraiment c'est kaka mta ma biso ko za mta ma beta ko ki jamais ko boya en ba film ya belle vie parce que azo ça ba film ne kitoko o ezo ko édifier biso ezo perception ba éducation ba makambe belé ba leçon à vie vraiment ba ndeko nanga to kende ko consommer film na na kata chaîne na biso ya Belle Vie TV au kozala jamais de si. Voilà la famille. En tout cas, tokoti na mozindo ya film na biso. Excusez-moi. Oh my God. Tokoti na mozindo ya nini? Ya vidéo na biso to pe ya titre na biso otozo lobela lelo to ye vraiment ko lobela makambo Italie makambizo les réseaux sociaux o Italie ba comédien na biso tozo mona mbilinga ezali na monde ya comédie malgré tout tozo mona pe ba comédien ngo bazo ko évoluer ba comédien lelo ba komi ko kende poto comme eloko pamba ba ko kende poto ba kei bazongi vraiment viser comme nango pamba mais ezaka na bango ba comédien o baza pe mabe o babengi bambuma mabe baza wana pona ko détruire baninga na bango vraiment bandeko ezo sala pasi yango na toye kolobela mingi o ezali ndeko na biso Rihanna Chole to mona ki na bilili Rihanna Chole ndeko na biso moko ya famille bota vraiment o ya pona na ye kolobela Belle Vie kandi la patrona to moni Rihanna Chole babwa keli mbasu bandeko na babwa keli mbasu sikoyo mbasu babwa keli ki bandeko nga en tout cas lelo yo au moins il paraît que découvrir vérité moko boye il paraîtrait eza côté ya bandeko na biso baza ba chroniqueur to ba chroniqueuse ya SB nde basali eloko wana précisément o tozo yoka eza tendresse au bios boyebi tendresse moko ya babakuka en tout cas nyonso wana na efsaki bino makambo ezokende mabe na banda koloba niveau tozo kendele na ba makambo niveau ezokendele et comme batu ba comme ko sala batu mabe na lobaki yango na loba yango Ahmed fois to na sala ba émission na ngai parce que to lobaka to sala ba concurrence moko loyale mais concurrence o ndenge comment okindele ya Belle Vie na sila et comment ke mabe makasi na loba yango et comment ke mabe ezaka sous loyalité et comment penza ba vie ya batu donc mutu ko to sala ne mutu mabe abomi na ye mutu pokaka ye alingi sila boy donc il faut boma mutu eloko wana eza mingi na ngambo ya babakuku baza na haine moko ya makasi bandeko nanga soko landeli babakuku bazaka na haine moko jamais vu et on a lobaka omone tolinga bafani nde toza bafanatique ngala linga mutu bena linga ezaka choix ya mutu na mutaza na choix na ndenga sala choix na eponi asala choix ne pas intel ou pas poni asala choix ne pas sila ou aponi choix ne pas Belle Vie aponi faut kotika opinion ya mutu choix mutu bakanga ngo te eza choix mutu asali yo kango pourquoi okanga choix mutu pourquoi siko pourquoi et comme na ba niveau ya kobakela bat bambas pourquoi et comme na ba niveau wana ozomona nyonso wana parce que Rihanna aza muta famille bota alobela Belle Vie alors
bato bakomi kokeno na mulili bandeko ba mikole uta koleka même pour la des mères azaki vraiment attaqué des mères ba série mo boye ceux qui bo se rappeler les sous bato bakomi ko luxa des mères yo to ko lukisa des mères to ko boma des mères to ko sala ba ku fo ba ndeko kuma na ba live ba oloba kutunga na luxa des mères wana nga des mères aka ko sala moi eloko moko ba ki nga so ki problème elinga et là muto asila des mères aloba ke loko na soka problème moko comme ngeza muto asila parce que bato bazo ba sanga mabiza bato asila bato ba osindila ba mission bani. Alors je crois que na moment là moi bato babanga ki parce que babi ki so likambe comme des mères awa ekozala na mutu ya sila to paye moko sila abenda ki bato ne matoi to loba bongo parce que likamba des mères ekenda ka bombe bande ko loba sikoyo basali ke monde chelo ko ngwe vanda ebunga lelo to moni vraiment que ba malade comme kota kande to lobaka omoni nde to yoki waneza be ko o to yoki kande na yebisa bino kande na yebisa bino to aka koloba vérité to aka te pona ko kosa to ko inventer likam tina solo ba benazo préciser na lobi bien eza soupçon obiso toyoki que eza tendresse mais na confirmer mais je viens vous le dire pourquoi na koloba parce que ba biso ko moni ndoki belela tozo koloba si réellement eza bongo il faut to koloba to ko dénoncer yango alors to meka ko sala sous ba information to bongo vraiment ba information makasi ko leka pour que to koloba baza na ba mura o ba osa likopa wana na soki moko na ba benga ka sope Bishop na Zuma en tout cas ba vu vraiment mokano wana o erosala makam o donc ezo sala passe bande kolanga pourquoi to komi kokoma tina ba niveau yo na ba niveau qui fanatique et comme c'est bien na niveau ko bakela ba mbaso ya kutila ba makam tito koma la poison mbaso ende ko boma mutu donc mutasali boze déjà bomi mutu ozomona tito koma nyoso na kapo ba lobi la belle vie. Nous avons aussi une mission pour dire que bateau baza pembe la belle vie, baza kana pour nous soutenir belle vie, pour nous passer des conseils moralement, physiquement, spirituellement, voire même. Mais bateau baza pembe la maman sila baza na ne loko na te kati na bango. Yango na lobaka mutu nyo salandaka mutu na ye tanga zo mona ba qualité o eza kati na nga non mona we pas intel. Non mona we pas intel. Omoni ba moura na nyeso ti ba koka ko vendre pembe na belle vie c'est parce que ba mone l'homme c'est pas belle vie. Alors bango vie na bango eza vie ya kotonga vie na bango eza vie ya désordre eza vie na bango yo ko cette makamba ya bazala pembe na belle vie ba mona ke belle vie azana vie na te bango ba koka ko vendre sika wana ti bango po bazala bien faut ba kene sika o ba mona ke baza à l'aise ozomona ba moura wana nyoso wana ba le kechu wana nyoso no mona wana lelo so mona ba bima benga bango ba bima ba fani révolté on to benga bango ba longwa pembe na belle vie parce que ba sentent que belle vie aza mutanga mpuna bango te ozomona aza mutakana bango te luka belle vie mutakana bango te sengele bomba sani ba ke kuluka kana bango alors kana bango place ba mona ki kana ba place ba mona ki kana sila ozomona mutakenda ka bisiko o se sentir à l'aise bisiko o se sentir à l'aise to kende te alors ba moura na baza batu moko baza batu moko lo ba malfaiteur batu balingi toujours kama kamba mabe kofinga kotonga batu donc baza na clique wana alors clique wana soko tali bien et se retrouver pas maman na bango bisika ba pona maman bango azaka da mutu bon ba moni ke biso photo diembela koto yo koto ndeza ngambu na biso koto tozali da ngambu na biso te yango moni ba se révolta ba kenda na ngambu wana siko to ba kenda ngambu wana ce n'est que normal ba yo loba ba yo lukaka ka ba luka ba diminuer belle vie parce ba luka ba dénigrer belle vie ba créer mais simba pété pour batika ko zene loka malunga te ya belle vie batika ko zana ngoto moni ngambu wana so bazana loko no bandi ko nandi baba audio to zana ba audio nde ba obete lisolo ya nani o ya mwana bango o ba audio ezali ba audio ezalo kuta bandeko na si réellement bazana ba audio mais si ba bimisa kala po bon ba sala ba jeter na likamba ba audio so mo ba zolo ba to zana ba audio ko bima bazo bimisa te ezate po bon ba sala ba jeter bon so pa audio eza ba bimisa po ba vivre nango ba liaka nango ba sala makamyo so nango bazana ba liaka nango alors so que ezali ba bimisa so ba bimisa te c'est parce que ezate on ba bimisa te la famille. Exactement bimisate donc c'est ça alors le lot aux hommes la vérité zo bima pour la décoration Rihanna ba sali ka bonyo so pour la belle vie
pour ayaka ko défendre belle vie. C'est vraiment triste. Et c'est vraiment triste. Ba biso o moni ndoki bele so to yo bele bino botika. Botika makambo na vie wana bo sala wana mabino musika te. Et même pour bozana bozana N4 na bino muto na sala na N4 na ye. Suka sala ka eloka mabe ba jaro bino bo sala wana. Pour ça là boyaka pene na concurrence moko loyal na réseaux sociaux. Boyaka vraiment ko défendre si là. Mais bino bonga boko na ba niveau na otela bambasu te. Mais si beaucoup de niveau boka la batumbasu, c'est parce que un est bino makasi. Qui fanatique en dobo mo ka boko isa batu. Batu bazala ka pemela bezi posa na bino za boko isa bango boko mi ko luka boko mo kota mo banda ka mo lili pour ka boko isa ban. Mais bon ça va concurrence non? Hein? Nyo sala po belve obeta makasi na ba film. Bon mo na ki côté ba film na lobango med, bon mo na ki côté ba film boko kate. Oh, bon tu vas filmer, bon défendre, bon qu'on a mieux que ça la moitié. Beaucoup qu'on ça la moitié, bon qu'on ça la concurrence nabi na bata Belleville, na bata si la bon ça la concurrence qu'on va filmer, bon qu'on caté. Pour bien se poser un épisode comme na 5. Donc écart il a tellement moulay. Le quoi il écart il a moulay beaucoup caté. Il en faut qu'il n'a ko finga, bon qu'il n'a ko critiquer, bon le kaba makambo, oh izana on coup de na tina monte na mutu na makonti. Il on s'est bien beau ça. Mais c'est malheureux. C'est malheureux pour vous. Tant bon ça ba makambo et longo banité dans la sens dans la tina monte. Et ça la passe et sungate la famille. Et sungate botika vie on a vu na pese bo kenonge ko suka na bino mabe. Si la avandi na zo ça la carrière na ye. Bino bato bozo ke ko boma bato. Boke boke bato malade. Pour na ka ko défendre si la et suka bino mabe pour bato côté famille bota jamais ba sala ngo. Bon, en tout cas, comme on n'a jamais mon ma famille, bota à celle là, on a ça en côté parce que tu as reflété image à belle vie. Tu as reflété image à belle vie. Bateau va rebaser permet la belle vie. Bateau va défendre belle vie. Bako ça li kambana jamais. Parce que tu as dit que belle vie, biso auto landara belle vie na lo bana bino, tu reflété ka image à belle vie. Oh belle vie azaya on moni muto nyonso. Ouais bi ke aza mwana nzambe ba onde ba approcher ka belle vie bi ke comportement belle vie na comportement nga e qui est bien faut approcher belle vie. Alors bato baza pembe na belle vie jamais ba ko sali kamba bon. Bino bato ba poussana pembe na sila bo yebi po ani bo poussana pembe na sila po boza même comportement. Bo ke de père yon boya kuna. Bo kenda de père. En tout cas to bo boya ngo me bo yebi kati na bino bo yebi bo mi yeba ka très bien. Bo mi yebi. Mais ça passe. Et ça passe parce que musala o bo sala bo sa ngona ninga mabe bo ke no mabe makasi na niveau bokla tu malade après au moins la pe muta bon pe dimanche wana ki église ak église bien bo fingi ça pena batanza bo fingi ça bato ba kende église bo fingi c'est pas sambilaka pe la plupart bato ba sala bakamba bon kaka au moins vraiment que sambilaka même kama be yo ki kubaki la mtumbas motema ni bozala na on va nous quoi qui bloque la mtumbas faut ça motema mabe motema diable motema satana pour sauver pas la motema qui bon nzambe bo okoki osala eloko wana ta okosala eloko wana ta mais nzambe obatela riana obatela obika bo mona ya peka ko défendre belle vie parce que na famille bota jamais to kita toza toujours famille bota à vie ndé na loba toza ka famille bota à vie bino ba obo wana bo mona ki bata famille bota bosa bo ko kana bino te bo longa te parce que toza to simba mana Yesu ndebe va simba mana Yesu biso pa toza wana to simba mana Yesu do bo longa te bo boka ba mbasu bo sala nyonso te bo komi ko luka bo komi ko ta molili et zolongo mutute et simba pe mutute et ça vraiment ni les sons effets la famille na makambo nyonso bo luka vraiment to yaki ka pona ko loba ndé ko famille bota to consommer film na soto tala en tout cas to s'abonner to partager to liker vidéo et ça la vraiment bien so bo saliango nzamba lola akopambola bino na ko liker na ko commenter bo moni to yeko sala émission malgré moto biso vraiment a moto ndé moto na biso bi détail ndezo pela moto mulungeza tellement makasi bo moni to za libanda mais to sala ba vidéo mais mulunge moto je vous dis donc pas moyen mais tout ça on a capé na ko pese bino ba information voilà famille Libota merci beaucoup vraiment la bios bozaki coacher pour na kolanda biso nzamba lola apambola bino bo s'abonner bo partager bo commenter et ko ça la biso bien et puis bo sala te na kacha Belle Vie TV bo zala na pour na
ko s'abonner ko tala ba film na biso ko partager et ko sala biso vraiment bien. Merci beaucoup na bino nyonso o bozaki pona kolanda biso. En tout cas je